faire hasard fui à Werason. Vous comprenez? Quelque temps là monsieur Monda va comme mieux battu. Mais le lot à travers des missions na o ebila salitan on reconnaître le botali pour mon épine que non. Bon nga qui bino na maison mère. Nga bne mission na target tout chaque nga la maison mère nga pi Roger personnellement et mission mo ba ça que pas papi mboma. Et trouver biso na tous ans qui quitte na propagande. Alobaki a soutenir président Werason le roi de la forêt. Puisque papi mboma biso odo sabager tabi non sabager ndengeni. Dans un soutenir président Werason parce que mon président Werason ça a côté parlement l'esprit n'a pas direct. Vous comprenez? Ils sont total là. La sincérité, comment on est? Papa, même à la sincérité, on a et bimi na en tout cas, on a un grand et un danger. On a un surpris. Mbala liboso pe. Banda frère na biso wana longa orchestre. Mbala liboso pe na moni le roi de la forêt atangi pe komona. Mbala liboso non na yokati. Nga pe na surpris. Ezaki collègue ne papi kakol mota soufflé le roi de la forêt que le roi Mikolo na massa azolo ba bien. Massa changer langage, massa vraiment azo sala azo tambola pena na ndenge sengeli. Puis tout ça na se. Le roi de la forêt yoka papi kakol ndalobi en tout cas bana malamu baza ba o ba tambola na trois chemin. Ba o ba tosa Mikolo. Soko komi ko tosa Mikolo e ba ke to limbisa. Mais ce que vous avez moi au temps pour la cité ou bandozo aura malédiction. Mais le rigolo là, en tout cas le co là a changé langage na limbisi. Est-ce que ça m'a bé? Mais ben souvent on fait anglais moi musique. Bah toi m'a bé quand les bazo na anglais m'a bé. Tout le monde écoute bakari écoute. T'es yaza fanatique. Fanatique yu ba Gérard yaza fanatique. On moni ya musicien tabeta musique tabi pe musique. Il y a un fanatique, il y a un roi mon pépé. Il y a un roi cassat. Et si on peut mais mieux pour accueillir. Azal bosso na JDT. Azal on a la bosso JDT fanatique à JDT. Comme les mots fanatiques à Koto. Les mots comme fanatiques à Koto. Il y a un roi cassat. Non, est-ce qu'il est seulement obligé au sein à pardon? Est-ce qu'il doit seulement au sein à pardon? Non. Mais quand quelqu'un qui est mort au Kende, il n'a pas bien dit. Mais a commis à changer langage, a commis à reconnaître, a commis à le bien. Est-ce qu'il faut se laisser la pardon pour N'hésitez pas non plus à liker la vidéo et d'activer la cloche de notification. Voilà, comme ça, c'est parti. La voix du peuple, la voix du peuple. Bonjour, bonsoir, au moins vous êtes en train de suivre cette émission. Merci à vous, merci à tout le monde, à tous les spectateurs qui sont branchés dans ces nets moments. Et pourquoi pas dire merci encore à Dari Diantessa que derrière caméra Nabiso, Dari Diantessa de CLR que derrière la caméra. Merci à toi Dari Diantessa. Je pense aussi à toute la grande équipe. Je vois Vincent Tulise, je pense encore à Barouzé Sayo, à Kilo Kilesi et à tout le monde, à tous mes confrères de la voix du peuple. En tout cas, je vous salue là où vous êtes. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde et surtout Nabino Nyoso Boza branché, scotché dans ces nets moments. En tout cas, je vous dis merci beaucoup. La confiance, la fidélité, au tout le monde marche avec Medi 10 match. En tout cas, on a continué à merci beaucoup. On est là avec mon invité, on a un bel bino lelo, ce Piroger Mwanamboka, la mère Mende, malgré la mère Mende peut pouvoir cesser là. Mais tous les gouvernement bima, tokoye banana remplacer la mère Mende poto bamba Piroger comme mususu. Mais le coup alors nous gouvernement bimité to bengera la mère Mende ya maison mère Piroger bonjour.
Ouais, mbote mona mboka marche avec Mbedi, mbote ba mboka bozuli baku ya bolandi lolaka Congo mona mboka Pirojo Matatala kitoko maye la voix du peuple. Donc mbote alokumu ya limemi api alifiki na tata mokonzi kumu ya wenge mokonzi mona mboka we rason monsieur l'honorable wazotala biso na ngonga oyo elongona mama pasteur CDJ Mampata. Donc mona mboka na sepe ndengo ya mbinga mona mboka Pirojo na ngongo to meko solola. Merci beaucoup, merci Piroger. Question na zaki na ngona mutute mais tant lobi kaka ilinga na tout non kaka. D'abord juste un mot gentil na ba onyos ba Orlando dans ce net moment partout dans le monde ba auto balingaro ba auto balingaro maison mère ba mélomane ya bonne musique ba op ba juste sous les bako peut-être ya découvrir Piroger lelo ba o ba mona Piroger kala ba juste les bako hollandais lelo ni no web ça ba. Et là, on merci pour bolinganga mingi, bo conseillanga mingi, nanzela WhatsApp nanga bo komelanga mingi, nanzela Facebook nanga vraiment bo lobelanga mingi, bo reprochanga soki na bungi. En tout cas, bo soutenanga soki na beli, vraiment soki naza na kokoso bo soutenanga yi. Vraiment naza très reconnaissant na bino, ba milliers de téléspectateurs bo tala mona mboka Piroger, bo ba kenga pina na linga bino mingi. Merci beaucoup Piroger Mona Mboka. Na Piroger Mona Mboka tozani na ba numéro ya WhatsApp na mona ra Piroger nenga fonctionnaka. Na mona ra ba publication o Piroger salaka même partout na ba réseaux sociaux nyoso musala Mona Mboka salaka. Na mona musala trop ba commenter place Rosala na émission Rosala au sali publication. Publier moi namboka wera so naza place boye publier ba commenter sur ça là ka musala sur ça là ka habité par rapport naza pe na ba mi oyo baza ba porte-parole ya ba groupe mususu mais moi différent c'est ça il y a eu na mon on serait trop qui wera est-ce que vous avez vraiment motivé vraiment na part ya maison mère pour osala musala ni musala rango ouais d'abord motivation ou t'en as conscience. Na conscience professionnelle, conscience tanga na ebi ke naza porte-parole, naza communicateur. Donc naza on a pour na marketing, il y a présent na Werason, il y a orchestre na wenge musique à maison mère, pe yanga. Donc il y a un monara na sala ka marketing. Donc na dépendant na salaire nanga o ba futa ngai na ba avantage na na maison mère. Mais conscience professionnelle e bisanga ke naza marketeur. C'est un travail d'un marketeur. Marketeur, c'est quelqu'un qui fait toujours de marketing au monde. Donc, il y a un moni, on a un bateau, sous-souté pour bango bazangate, on a zappé bangote. Voilà. Moussalango ndengosela yango na éviter moi différence par rapport à baninga msopende bazalaki na éviter ni nango motiva ka de plus. D'abord, c'est non secret yango motiva ko de plus au sala yango na modèle wana. D'abord amour présent nanga zanango pananga. Amour mokonzi nanga zalango pananga reconnaissance à musalana o ya reconnaître ngo puisque ya komelanga ayebsanga bina Piroger à félicitations Piroger kolembate au monde donc à mon ba publication nanga mon ba motivation nanga surtout wana ayebsanga yi en tout cas musala zo sala en tout cas kolembate yango na mona ki zo sa musala patron zo reconnaître ngo en tout cas yango mon épée sanga toujours force ya au travail toujours dur. C'est-à-dire que comme pour lemba. Oui, parce qu'il y a des moto. Vous comprenez? Et belé ba bungi ça venir na ba likola pressé. Ba mas belé tous en la maison mère le lo oyo ba comment hotelinga la likola pressé. Vous comprenez? Ba qui trop pressé, ba mimona ki ke ba komi o ke ba koma giti. Alors pressé dans la vie et ça tinate. Vous comprenez? Il y a un moni, mon continent motivant toujours kolembate. Dans la vie, ils ont un belé. Ils ont un obstacle belé dans la vie. Tout ce que vous écoutez dans la vie, kolembate. C'est un objectif toujours. Merci beaucoup. Les lots oyo bate belé, bazara so ba uto kesa so sutan balongo à maison mère. O ka balobi auto bande ko mona libanda, isa auto kotina katide. Ba ngono so ba presque bazara na loba wana. Kati ya maison mère ngeza. Soit les Arabes c'est pas toi là bas côté soit les Arabes na bongo parce que chaque jour na maison mère tous ba demande on comprend soit les Arabes bongo mais ba yakati donc ti ba tu ba yaka ba bi que na maison mère ils ala kitoko maison mère za miel
maison mère eza makambo boye wana donc so oza na kati ya maison mère oza na bavaleur moko boye so oza na kati ya maison mère oza na badimension moko boye ya makambo omona eza équipe nationale omoi kaka ndenge baéquipe bajoueur nyonso tu ya baclub souci na bango ezala un jour babeta na équipe nationale omona ata aza ne professionnel ata azobrille ne na poto souci na ye ezalaka kota na équipe nationale ndenge mpo mona bamisien nyonso tu ya Congo porte-parole, membre ebele, souci na bango ezalaka bakota maison mère. Merci beaucoup mon amboka. Tout le banan loro. Ce tobi total la maison mère. Oyo ya ba Ferregola, ya ba Babindombe, ya ba Bilkington, ya ba Celio Scram. Tout le monde la maison mère wana. To na maison mère ya ba Ebolotin. Maison mère ya ba Ebolotin, ya ba Tade de Montikile, ya ba Miel de Son. Tout le monde la maison mère voilà tout comme la maison mère il y a ba déplique il y a ba Fabregas tout le monde la maison mère voilà tout qui est la maison mère il y a lelo différence ces années dans la maison mère voilà ouais différence à ta morote parce que nous avons nous étions à moko werason vous comprenez wana nous sotenga za ba makasa eza bitapi au mona donc il faut dans la maison mère wana nyonso nous étions à moko werason oh les restes wana za ba makasa ba bitapi étape ko ka buka na nzete kwei mais nzete za moko likase ko vanda pe lembe kwei mais nzete za moko donc elo mo changer za la. Est-ce que sur le plan succès sur le plan il y a rentabilité mon solo ko kota na entreprise est-ce que ko c'est soka qui zo fonctionner quand neng moko nenge mongo banda ko kota na maison mère à l'époque ba faire nenge mongo banda ko kota époque ba bolotin nenge mongo banda ko kota époque ba déplique obisanga peka ki zo kota nenge mo peka na époque lelo oyo non mais ça na lobi bon na kosi parce qu'à l'époque ba massa mon o wana otenge ndeti ya liboso na époque on a combatté zalagité phénomène combatté zalagité voilà culture musicale les aki libéré les aki bena ki ba mission baza libre ya ko fonctionner comme il faut ba producteur bazalaki vous comprendre ba sponsor bazalaki mais le auto loba ba producteur bazala souté d'abord premièrement musique n'a pas comment combattu par nous-mêmes donc bande on a pas combattant donc ba combattant musique n'a pas d'abord et comment combattu par nous-mêmes ba producteur ba kima bazala souté ba sponsor na ba orchestre tout bazala souté orchestre mort na Congo lelo et ko lo ba un sponsor et ça la souté on comprend surtout la société brassicole autozaki na bango lelo bango tout en tout cas sponsoring ezala souté donc rentabilité on ezaki liboso à l'époque ikoza lelo te lelo oyo ba maso lelo ba Nicodème ba maso lelo ba parfait d'hiver ba maso lelo ba za lelo bango ba na tamo ya likemba pourquoi donc ma ramunio saison n'arrive pas le roi de la forêt donc le roi de la forêt moi zo sta la nyonso tout na minute vous comprenez moi zo bimsa mbongo ya ba disque ye moi zo sala ba distribution ye moi zo bimsa ba ramudon vous comprenez que rentabilité ya temps wana ikoza lelo te et ça na domaine la musique te même en temps la politique époque à liboso temps papa Mobutu na lelo anenge morote vous comprenez donc ça ba ramunio surtout est-ce que puis Roger plus particulièrement aux akana regret peut-être le bic qu'il fallait travailler dans une époque qui a Rojani mais on ba King Tequila époque où peut-être le souffle les autres à la qu'une époque à l'élo où yo mon nous autres ba que likemba et vraiment zali est-ce que ça a vraiment regret wana mon arose en regret te ponga dans banda au travail une époque à Rojani nga déjà na fonction au l'élo ça actif au ça l'élo mais nga la bandi avant zali nga la bandi porte-parole na maison en 2008 na 2008 dans ma maison qui bien ba pote zaki toujours angolais zaki toujours ko fula Roger na simba ba mbongo belé na musala nga o Roger na sala mama minene na musala na o na balaka nga na ya musique mona muke nga na ya musique pena mona muke et loroté mona muke a les musique lelo comme ça na parent na musique na comme parent na musique na comme responsable na musique na comme o na za lelo na mata ba avion na ke ba mboke belé na musique. Donc, voilà. Merci beaucoup, mon amboka Piroger. En tout cas, tout ce qui j'espère que ça tout ce qui est bien, très à l'aise. Très bien. Les lots, tout à la mouké, maison mère n'est pas fonctionné. Est-ce que Ruigo Kabola n'a pas tout que n'est pas sur le bac, maison mère peut succès là? Non, on est ça qui a vendu na succès là.
wana eza bato oyo baza wana mpona kocalcule mais baza mpona réalité te ocomprendre kocalcule na réalité eza maka mosusu yo kovanda no ozocalcule na yo ozobulele mutu mais réalité oza na kati te wana réalité te donc moi oyeba eza te napesi mpe bango foti te ocomprendre napesi mpe bango raison te bango bapesi bango foti te mais quand peut expliquer biso oui parce que bango mosala bango eza kocalculele mutu ovanda ozoraisonnele no mutu mais réalité oyebi yango te peut-être ça yebaki réalité akoka oloba bongo te bato bakanisa bon réalité eza ke yo yaka na maison momona mambo eleka na maison mère tala na barep na maison mère ndenge ezalaka parce que lelo totikala seul orchestre oyo erepetaka seul yoza mutu oyo tambolaka na baorchestre tout nayebi ke ocomprendre nani wana bon en tout cas soki ye pas osala bongo eza bien parce que ezaka lokola maison mère non yango nayebi soki soki mwana na biso oyo tangi kombo ye mpe azomarche na lokolo wana félicitation mais à part ye orchestre nini oyo esala esu barépétition mpena esangisa public ya te maison mère ezobeta bandule malgré baproducteur bazomonana te mais maison mère ezobeta bandule oyo ke bato bazosepela dernièrement totobeta na ngiringiri yo momonaki depuis kayaki wana ayaki okutana na père na ye danger tobeti na Petro Congo danger concert VIP taka na Petro Congo wana na mabela Pacho Panda na mabela Lumumbedi le Baoba donc kitoko. Vendredi passé tobeta na village Ntuku na Mikondo na biso banda kimbanse ezala kimbanse no concert à mbongo beta mate mais le roi de la foi beti concert à $5 plein à craquer. On a la présence à la ligne d'énergie. Ah ouais, on a une ligne d'énergie à la Yuana donc pour dire que le roi de la forêt a toujours na top. Top ba mission na top à travers ba disque, à travers ba concert, na ba voyage. Moi Mboka. Tout ça la clair. Lelo oyoyo maison mère bon tu belé balongwa. Ba te belé balongwa, ba te belé balongwa. Mais surtout qui na ngamu mususu na BCBG tout le monde a rappelé bateau balongwa mais tout le monde a deux fois un mauvais basonga. Si on a bien tanga na kutanga loko là ba tout le monde va passer ko sangi la basonga ou peut bazina wenga à l'époque na kala. Tout le monde peut ba tutu kaluchi basonga mais tout tanga que bango mais surtout bito landa na wenge musique o maison mère tout le monde a ka on dirait bateau so balongo basonga kati. Alors peut-être on a une information de forum on a monsieur Msusu azana place à Longwe année na succès ça fait succès mais azongité. En tout cas peut-être au éviter na personne information. Oui. Na wenge musique à maison mère. Passer en Kusangila atikala ki côté wana msusu. Mais aki ozonga. Na parler de sport ba présenter na parler de sport passer en Kusangila. Burkina Faso mboka lia atikala ba côté kuna azonga maison mère. Yem tabeta disque ya kibuisa pipa. On comprend ça éviter. Alimbonda la main de l'or. Alimbonda la main de l'or. Azaki na maison mère to betine intervention rapide solo là bien. Alongwe. Akenda yir kota ba l'autre là. Mais agozonga. Alimbonda agozonga. Peut-être sorozonga. Soro bien information na. Didier Lacoste. Didier Lacoste. Alongwaki. Akimaki wera na poto. Mais yem tazonga yana comme oyemba nalinga kina mitimola libulwe poba kundanga na ye na se wera teko tikanga wo wera neko boyanga o ayemba gan afuka na stade de Marty oui mama bien ngabi oyemba bien mais so yemo na ndinga mtema mabe yala na voix muketi kayi poza na voix muketi yemongo na bien po ozo yemo na ndinga licho na falika moi illusion peut na ochole pour la nini o nabi oyemi ochole mais oyemo na ndinga licho te na ochole pour la nini yemo na ndinga ma yemba ka bongo na yata tondolo ndinga bien yata tondo yemo na ndinga bien tikala to le page donne on passe l'information pour dire que ata masange bolotel le wana parler ne ça le ba ozonga ba yamba
Vous comprenez? Donc voilà, parler là-bas. Musicien, c'est toi, maison mère, à l'ongwazo Kemba. Vous avez sonité. Yaka. Papa, boy, a pas naté. Ouais, moi, je veux que c'est ça. Merci beaucoup, merci. Mais surtout, tout le monde a payé belé. Ou peut-être, en réalité, tout le monde a été bengo, mais ça là, succès, ça là. Tout le monde a noté. Mais peut-être, pourquoi pas ça là, retour? Est-ce que ça a un système, un mouvement qui fonctionne ou bien non, biso to boya moto to biso ba la maison mère so bima la fenêtre. Une maison mère zanda una bino. Donc maison mère zanda una bino. Le roi de la forêt a ouvert, na ba misene tout. Ou bazara na ye. Azana bango ouvert. Donc il dépend de gars na yo, soni bomaka. Donc mbam susu soni kezo sala ye, azo monara ke na rekoma na sima ba Ronaldinho, na rekoma na sima ba Dinara po talaka sina longwa ki. Pesa na bato balongwa. Yo moso vando talobi muto alongwa ki peut-être na prestige ou bien na soni ou bien na complexe morobo, il fallait pas longwa. Basé belé ndeti masala nge boa. Ndeti masala nga tade. Ah. Basé ba masa OK, tana bango kokate. Fallait pas balo. Fallait pas. Basé belé, ba masala nga bene belé. Donc tant kokate, peut-être basala pour basala. Monsieur balongwa la kanda? Te ba monsieur balongwa la monsieur ba soni. Bato ba tan kokap na bazali? Non, en tout cas ba o ba tan koka. Lelo ba ça peut bien. What tan kokaka? En tout cas il na ebiete. Hein? Tu na ebiete. Comprenez mon émotion. Comme on est héritier. Héritier, oza misene msaka. Héritier Watanabe. Boss live, Gogan. Te comme moi na ebite mais na ebike tozana na misene mon héritier. Donc il peut un coca nante. Fala akema nanu hein ba akol sa no idéologie voix pour voir nanu comme na talent ngote. Mais il aussi mbati. Et simbi na nini? Toi ça peut moi réel. Toi sur la réalité. Et simbi na nini? Beta na nini ona. Asala disque. Yo bi atanze mo disque ne moko. BM. Ikba mba onde. Ayoga. Yoka solution. Yogana. Na inga sude dede. Ni. Kangelinga montema. Ezara bon, nzambo ka okangelinga motema yango na nzambo. Ezara bien. Pour dire que DDD. Ya ba nzambo mususu ba yemba esuka na cuisine. Ba nzambo mususu bo ka nzambo esuka na cuisine. Mais en réalité boye na ndenge yo ka ba nzambo lo ba ofela. Ba nzambo lo ba kala bwingi. Ba nzambo lo ba omba. Ba nzambo lo ba kuku. O kombana banze moloko ba kala ebwingi ba omba ba kuku ba tout à noir banze moloko la ba si je savais ça banze moloko ba okoka mapa mozali na kata kemana wala banze moko to luka ba jugement ndeni tala sima zonga moto ezanze mona na sina mesana milelo te wape na ebionte wana banze mo oyo banze moko ya palais o banze ba palais mais banze mo etika la penza ba chef d'œuvre lwa ndena oto tangela ba ofela ba obenit banze molo ba kala bwingi ba mika pangala Renard déplique nani Renard il y a déplique te wana pesa ba wana banze mo pe il faut bientôt hein to pesa ngo temps wana za banze mo il faut to pesa ngo temps est-ce que ce temps ya lita chamala isani ya fabricage ya sika en tout cas non te vérité non te. Merci beaucoup. Tant que tangi combo ya baso tobi accepter auto le belangote et au sala bien té. Tout le monde a dit l'artiste Woranson, le roi de la forêt en plein concert oyo banato mona ferego la banda longwa orchestre maison mère na lo banga na mona Woranson en plein concert boyé na live watanga combo ya ferego qui a loba en tout cas, on a un grand et un danger. On a un surpris. Oui. Mbala liboso pe. Oui. Banda frère na biso wana longo orchestre. Mbala liboso pe na moni le roi de la forêt atangi pe kombo na ye. Mbala liboso non na yokati. On a un surpris.
ezalaki collègue ne Papi Kakol moto souffla que le roi de la forêt que le roi mikolo na massa azoloba bien massa changer langage massa vraiment azo tambola pena na ndenge sengeli prise totia na se le roi de la forêt yoka Papi Kakol ndalobi en tout cas bana malamu baza ba o batambola na droit chemin ba oyo batosa mikolo soko komi kotosa mikolo yeba ke to limbisa mais soko za mwana oyo tambola na botosi te obando zwara ba malédiction mais frère Egola en tout cas lokola a changé langage na limbisi est-ce que ça mabe mais ba souvent on peut anglais moi musique bato mabe kande bazwa makamna anglais mabe to mone koti ba Karine Mokonzi ba koti na makambo te yaza fanatique ba Gérard yaza fanatique omoni ya musicien tabeta musique tabi pe musique te ya ne fanatique yaza lo wa mupepe yaza la wa likasat et si on peut mais mieux pour accueillir aza al boso na JDT aza olanda na boso JDT fanatique à JDT comme les mots fanatiques à Koto les mots comme fanatiques à Koto yaza lo wa likasa. Est-ce que ça la kilo de temps azolo basa charger na te yo hier tu retire na mamba musique te na président Weranson par exemple te omoni eza idéologie auto na komona orchestre bino banako ya ovana na sima na podium non na rovanda tenga piroche na lati kosimbo na betal sur la petite sœur wana petite sœur na ngai asa vie na ye aza fanatique en tout cas ngana respecter opinion na aza fanatique aza roi likasa donc est-ce que mon peuple memie a pumbwe est-ce que mon peuple memie a zongi donc to beta masola bato normal bato sérieux on comprend faire aza fui a Weranson on comprend quelque temps là monsieur Monda wande ko mié baté mais lelo o à travers ba mission na o ebila sali tango a reconnaître bino botali bo mona pena ke non bon chaque bino na maison mère ngab ne mission na tage tout chaque nga la maison mère ngapi Roger personnellement émission ne mo ba ça que pas Papi Moma et trouver biso na tozana ki kwiti na propagande alobaki azo soutenir président Weranson le roi de la forêt puisque Papi Moma biso odo sabaje tabi non sabaje ndenge nini dans soutenir président Weranson parce que moni président Weranson ça côté parlement wana n'esprit na ye mambeza direct. On comprend. Biso mo total ay. La sincérité vraiment bonne au monde. Papa, même aloba na sincérité te una nengani te ma ebimi na munoko na ye. Mutatinda ge na makasi te mutasimbela ge fimbuté. Ebimi na munoko na ye. Est-ce que OP président Weranson aloba ki aloba na mona ye lisusu na matanga ADT ankimpui. A souhaita qui a présenté qui président Weranson aloba ki président na nga Weranson. Aloba te camarade na nga Weranson aloba ki président na nga Weranson nazo présenter ba condoléances. Pour na à perdre membre mon orchestre. Vous comprenez? Oui. C'est déjà bon. Oh bah te belé bah salagi te mais ya salagi en haut. Mais est-ce que c'est pardon? Non, est-ce qu'il est seulement obligé au sein à pardon? Est-ce qu'il doit seulement au sein à pardon? Non. Mais quand quelqu'un oh salagi il est mort au kendel na bino na nenga bien te. Mais a commis à changer langage, a commis qu'on reconnaître, a commis qu'on le bat bien. Est-ce qu'il faut se les sein à pardon pour vous limbisser? Et bon autant bino bobi ke to limbisi e bon soki ndenge bon babi ke ba sengi pardon te balimbisa ra muto sengi pardon te balimbisa ra muto est-ce que bo wele lité ko wela pourquoi boza ma wele cité peut-être muto na sengi pardon te bino da bo limbisi na bien to ba wele la na ko limbisa na habité c'est que mokile changer. On est présent Weranson ye mona biso na ba bengi te ko za apprécier on dit ma présenter. Ah mais oui. Aloba yango mais ye na sengi pardon te bino dabo wele. Est-ce que ba na ye on a tourné ba limbisaka muto sengi pardon. Non? Ba limbisa muto sengi pardon te muto changer comportement de ba limbisaka. Est-ce que beaucoup na besoin ya moi na bino na? Tous en a besoin na bango nyonso tout. Tous en a besoin na bango nyonso tout na parce que ça la fierté maison mère. Elengi fali na fere et ya elengi fali na kofi. Na fali na batunyon surtout. Baza ba plaisir ya Weranson. Elengi fali na kofi, ça dit au monde papa na moi na musicalement. Et ça m'a rappelé bino entre ya papa na moi na entre ya Weranson na faire rigolo. Au monde a te Fabrigas là on se doit rappeler le roi de la forêt. Fabrigas a pesé des montées. Keba, wana lobi mabe.
Fabrigas ça un orchestre. Fabrigas ça voit un orchestre. Abim ça ba disque minene. Après ça ba mise nzembo. Di. Non, comme ça polémique té. Fabrigas ça auto pesa ba mise nzembo ba nzembo la bonyon se yokani. Par rapport à l'orchestre Moussou. Ah. Fabrigas, tu peux comparer, tu as peut-être un arrangement et succès. Non, quand dénigrer Fabrigas, c'était lobby aux Arabes a besoin d'interviewer. Alors c'est platin. Même Fabrigas, c'est moi et qui est né dans Ferrigo. Bon, je ne suis pas là pour que n'abête ma sola ba Fabrigas, banane. Mais ça fait du bien quand même que non. Bon, ça n'a moins, on a bien fait rigoler. En tout cas, je vous jure que moi, dans moto, sinon c'est toi approcher Werason en Yambaye. Prévenez que Babindombe Koutou, Babindombe. Approcher qui Werason na matanga papa Lutumba. Yo mona ki le roi de la foi bengana ki. A bengana ki eta. À cause on appelle mouvement té. Sora bezonga. Son na bien lo bomara ba te beleza soni. So imutolo bozonga pena la palais, tobo ya mutute. Ça mutolo bozonga la palais, tobo ya mutute. Merci beaucoup, merci. En tout cas, tous ceux qui aiment bien, nega tous le badari du ça. Magamba zoomunde et ça magamba matata quoi. Merci beaucoup. Invité puis Roger moi namboka. Lelo oyoyo. Kotala tant oyo Werason à l'imbécile faire rigola. Et ça tant oyo sengeli. Nado comprendre est-ce qu'il y a des débats pendant mokili pour ane bolinga mama la monter. Mais ça li bien mais ozo lingango tuna ba que ce belé non. Monde barake Papi Kakol chef d'orchestre a senga ki le roi de la forêt à Limbisa collègue na bango ferré par rapport ya mambo yo surtout les cas. Est-ce que vous promettez biso loko bozo ko roloba non sikote? Marche avec quand même souper moi l'eau. Tout bête ma solo mso. Maison mais ça va programme belé. Est-ce que moi moroboy, aime sous moi featuring moroboy. Maison mais ça va programme belé ba to ozela to solo programme maison mais. Est-ce que moi elo moi atuna mito to solo là, na mito to solo formidable. Na mito vraiment formidable. Donc mito to solo là formidable ndezoya. Album le roi de la forêt pesi banzembo na ba musicien. Boyo kanzemba igo sente cour suprême d'amour. Boko banzembo eza na kati wana belé banzembo igenzinga mvandu au parfait d'hiver ayembi boko banzembo ya Paul Bindu Musambali oyo café room ayembi boko banzembo ya Nicodème banzembo se belé na kati wana mona mboka ngana tuni kaka poto yo kaka beko wana featuring est-ce que en tout cas na information na ti soki oza na ngote seki zate na information na seki zate po soki yo lobi oza na ngote seki zate. Je vais insister sur la question. Question na otuni na répondre. So dois insister c'est que comme tembe. OK. Dans une information là tes points bas to leki to changer d'idéologie. Merci beaucoup. Na mono nzem te sali mon mboka bien te. Ouais parce que tu go kangama lo mora te. Ben information ze belé ba fantika maison mais ba fandi na po ba ba information maison mais ba fanatika maison mais ba komba ba to. Ba fanatika maison mais pe ba CP na iloko wana makasi. Bien sûr. Et sali bango bien makasi. Bien sûr. Parce que tout le monde est continu. Ba mission ba le la ba mission ba longa maison mais na tala bona ba TV ba le la ke tokoka ko approcher président pour président aller la biso dans tokoka ko approcher le roi de la forêt pour président ata kombo na biso te et loko on appelle cappuccino loba yango abia loba bien pas après azela rappeler moi retour wana te yaza innocent o tiana maman na te yaza innocent ko kotse kutu na maman te yaza ga innocent te yaza na innocent tika la pongi tika epena ko kotse na mambo te tika ye alala ko afinika dra alala na pongi na ye ko kotse na mambo te yo niveau na ete o comprendre donc pour dire que ba misa maison mère ba longwa na tala bona ba TV ba lela ke président tanga ta kombo na bisote lelo o sel bino sengotia que président tangi komba faire. Mais est-ce que tu go référer na eloko mo wata loba en Afrique du Sud alobi ke abi poto maison meto sangana bien ntako sangisa biso ezaki chef d'orchestre na biso po sangisa biso pembe oga ya benga lâche car oya benga lâche ils ont manqué mutu respect pour reconnaître que yem tako ago sangisa bino non wana lem soso miye bate papa ils ont manqué mutu respect yaya wa bokola yaya vandisa yo yaya wa la kisa onzela o manqué respect après lobby sous reconnaître que yem tako ki ko sala quelque chose
bien eza ye monte que ye mutasenga présent ouais rason que présent mikolo collègue na ngai azo solo la bien boye présent bien solo présent ce que a fungol motema à travers Papi Kakol. Bravo mon bal la ligne vraiment c'est bon de machine en toi mon gars la zala bongo vraiment félicitations. Et bon tant que lobby na c'est bon bon bateau batetara babi tout monde a batebele wa so alongo yo kazo c'est bon méchant c'est bon boy c'est ba sacrifiera comme monaï ba tout tombe longa la maison mais dans ba projet na bango déjà mutu mso a na maison mais une année mais déjà ça longa na molimo ba ça na bango belé est-ce que maison mutaye sika po yemba faut pesa mbongo wana za ba lokuta Papi Kakol a collé à la monga ba c'était Papi Kakol na ba vienne loka ba Willy etoka Papi Kakol na ba relation ma kasi Papi Kakol legi ba chanteur belé na relation on comprend et Papi Kakol a doit na maison mais mbongo ni misa opesa yi ba miso asika ba yana ngwa ba misa nzala bongo non ba on ba na lokote mbongo ni opesa ka Papi Kakol $5 $10 est-ce que bien on est laisse Papi Kakol on est à ba langage à deni ba lukaka ko bebi sa valeur à mutu au moins oui on ba ya kana ba prétexte pour on bebi sa valeur à mutu mais en réalité ça ngote. Merci beaucoup en tout cas nga tout pire je les mbongo mutu tena ka Papi Kakol le mbongo mutu. Merci beaucoup puis Roger na habité mon mboka l'artiste est rançon nazara ndenge nini po na mona na répétition moko et tu oleka la semaine passée Papi Kakol a obeta drum baguette c'est quoi mon mboka est rançon na locotelier après Papi Kakol mais oui ouais rançon depuis ouais rançon dans 5 ans leader à l'eau de la drum baguette mais yo tolo ba bongo bo biso ngayo présent ouais rançon ozingenge wana wapi ebo ka yo lo ba Papi Kakol biso ngayo jumo utu bon na kolo ba ngote wana zelo ngolo ba te o mona monga mona olenga présent zo lia na puis Roger siko mabo otolia ko oh na tangai na bi président siko mabo otolia o lia siko na leader o sentir o lia na leader na zo lenga na ndi matenga do ça ne sympa ah papa malamu we rason na problème touté bonne mama onko biso mo route poitinda biso lo ba s'il te plaît puis Roger go sale lo robo s'il te plaît piro oko ke mission mo boy au moins patron a tino malo ba s'il te plaît azo s'il plaît yo donc toi na sengo za na patron mo mela di ambate amela l'autocoté amela ba kuitité dans un président raisonnable donc il pas na zo biso bana na ye ya président we raison zo biso bana depuis Alain Pela vende pas wera Manda chante vende pas wera Ferré JDT Céléo Flamme Kapaya ba Bill Clinton ba tutu ba vende pas wera héritier ba tutu et Boalotin ba tutu ba vende pas wera donc papa ya zara papa na podium na zara président mais na vibo ya zara papa il peut na zara simple. Est-il vrai que Weranson ayokara mingi madame Naïman Pata et puis na frère Patrice s'il y a un problème sur qui met le une solution mais attends yo ndenge ozana yo yoka moi sinon te parce que moni ba maman ba soto obala na te mata copine ozana yo arrêter c'est ngala mineur maman na ba pekisa mabe il faut yo kaka ta copine ozana il faut oyo kaka ye ngala pekisa maman qui pede mon mangwana éviter moi mon bala zanga ta copine lo wa yo eza déjà ba signe mabe donc nga pi Roger na yo kaka bijou kalumu na fort nga na ka bijou kalumu na fort maman paradis non pe na bali été mais quand on est dans un copinage nyo solo ba nga na yo kaka ye et ça malamu banga to tanga maman siboya on a banga otanga po anini ba yiba ba kama pe na monde na musique yo banga et tali bango ba yiba ba kama se ba kama ba faible nga bijou kalumu na banda otangele lote ça fait plus de 7 ans atanga eh ba obaya ba tout temps ba comprendre que ça n'importe qui te malgré bo changer pas en pamba non à n'importe qui te ça fait 7 ans na zarana na tanga kombo na ça n'importe qui te au combat donc pour vous répondre à votre question oui président Weranson a tout intérêt le rôle à mobile union surtout ya koyoka première conseillère na ye mwasi na ye azana tout intérêt à koyoka yaya na ye frère Patrice et ça m'a bêté c'est non seulement frère Patrice il y a Jonathan le pape il y a Bandundo il y a Jonas Mbese donc ayoka bangonyo surtout
Merci beaucoup mon amboka vraiment toujours que na suka na habité tout mécano robeta formidable bato ba consommer formidable quand parce que est formidable oumeli. Ouais, formidable caractère. Premièrement, formidable Zaki, projet Moro Zaki Bonis. Et Zaki Bonis, c'est album 7 jours de la semaine. Oui. Alors, sur demande à public, bah, les intimes, bah, les chanceliers de Werason, bah, les fidèles de Werason, bah, nouvelle génération d'Adam Mouzinga, na bah, député, bah, sénateur à maison mère, bah, c'est le roi de la forêt qui non appelé ça, bah, Misepe Banzembo. Et on le roi de la forêt, le roi Yoka, bah, fanatique nae après c'est Michel Banzembo donc Igo Sentaza Nzembo a yembi le docteur Ig Malongi hein a yembi docteur Ig Malongi Nzembo na titre combo donc cour suprême d'amour azana Nzembo a yembi apesi café room a yembi honorable Paul Bindu Musambal Nicodème azana Nzembo a yembi papi le roi formule souka donc papi kakol sebondo azana Nzembo au comprendre donc Bikori no makaba za Nzembo voilà donc parfait d'hiver pa yembi igenzi ngavandi wenge comme facile wenge comme facile oui mutaye net parfait ayene calamité pas même inane pas Nzembo tant Christian mabanga za Nzembo bolingo nanga zalaki ya waye kwa kenda wenge za facile japonais tant auta poto ya mbala moko azwi Nzembo azwi Nzembo tant faire azora vita imana ezara facile déjà ah non pour dire que wenge Werason azara libéral pas même inane Werason azara libéral a pesara bato banzembo yo lo ba tout parfait bon nani ba petit na biso banani ba petit na nga arnacle ba sora banzembo ba petit na nga banano petit nani o akenda ba petit na ngai oh et bon le temps les gars to vite na petit frère ça va ouais vieux ouais voilà massa mais l'air moto benga na ba petit frère vous comprenez pour dire que mais ba on a autant comme ba petit frère ba sora banzembo ba sora banzembo Werason les andenge nae akanga talent moto te so dans la talent a opesa yo nzela zwa pourquoi go larguer générique des stratégies ni bo sala bo garder nyonso quel temps que ma générique qui nous ceci là déjà formé de la danse sous pourquoi peut boire yan que bossa no pismo na terrain que bo kanya on se bloquer stratégie za nino juste non eza disque ebima malaman ebima t'inquiète combien de titres et ba titre za mo ebele eza dia disque eza susu ndenge za kité boniste eza siko disque album ba musicien quand est-ce que tu oses Nzembo ya piro chez moi na mboka pour mosaka kuna pe ba PC da Nzembo parce que yo quand tu oses to bota ma jour mo te to za pe ma passa te ngana ye et que soki ya zui ngape ba ma passa ou tu ba bonga mukolo mo te bata bio pe ba zo Nzembo na maison mère oui seul Dieu est le maître du destin de tout et chacun ça après muto la muto naza après naza après naza so la bicha Nzembo naza artiste au préféré na yemba so ba bicha Nzembo ye mo le roi d'Afrique yemba biso to wela ra ye mo eza rumba to mo sebene tenga nga za esprit à sebene ponga mona bina ka danger nana obogela animateur au ra ozana tawana yera mtabanga. Merci beaucoup, on est arrivé à la fin de cette émission. Ouais. Invitez-moi la mboka numéro à contact. Non, numéro à contact moi la mboka zara plus 243 998 123 062. Plus 243 998 donc 12 30 62. Numéro à moi la mboka Pyrojan. En tout cas, merci Marchevêque. Merci Pen Espace Toza Gitoko. Cameraman ça te rebaluka pas tout le monde à côté Toza pour Toza la Marguerite. Donc toi la Marguerite pendo ravina que Marguerite yango yo. Hôtel wa danger on a Congo reso ye au paie ma bien. Et c'est nga Pyrojan ravina va répondre nga. Yango za Marguerite. Au monde à moi l'air moro mai. On dirait Kingakati mais Kingakati te. Donc Marguerite c'est ça on a venu Kabinda sur Bokassa. Donc a venu Kabinda Bokassa. Bon on a tellement à 5 étoiles avec Sancerre. Bon on a Pagui Kenzania ça on a donc Marambabie ça hôtel Marguerite hôtel qui toko nakata Kinshasa et ça la biso bien. Bambote belé na Alain Bissika na Belgique. Alain Bissika na Belgique en tout cas ba collé au tindake komaki. Patrick Madesu en autre reliette. Donc, na pesi va mote belé. Na pesi va mote belé pas ya maître Emando Ngala. Tonga Jika oa parisien moko ya bien qui se respecte quoi. Au moins la tête Jika lokola mwasi ko panza ko panza ba to sango. Te Suisse, bana Suisse. Bo benga na ya
moteki diamba wana mosala na ye kopanzaka bato basango bana Suisse bofungola miso donc bambote ebele donc epai ya petite sœur propre Karine Lukiata bambote ebele epai ya mère nanga Zuzu lipasa sœur Malou Zuzu Senga motema ya père Hakim mbote ebele na Adam Kedi sœur nanga Adam Kedi na Lyon ne tombera jamais donc venanga Gauthier Mascotte ingénieur de banque masalanga fiston ituku MDD business masalanga MDD business fiston ituku nazomona bongo boss Chéri Vangu le pépinière na Matadi. Merci beaucoup. Voilà donc basé belé président Golf Kizola président donc président Peter Kamba président Peter Kamba les intimes de Golf Kizola en tout cas so la ninga numéro na luaro fort na luaro ya kabara ozwa tenga udu kabate mais yo ça ndengolo ba bopozo ata moi eza mabe la sala be bon président Golf yazo ane là merci après ce mbote na sala be mission mo boye so la mission na Mbappé Trésor Timbalanga funu ya Scandinavie ayebe mission na en tout cas mission na président Golf Kizola bato bayemba na lukarabino en tout cas contactez ngai et ça la bien. Merci beaucoup vraiment nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Na remercier Dari Duante ça a une prise de vie et pourquoi pas remercier Riziboula le tenant du titre le premier de l'école ennemi de la galère monsieur le responsable papa na Princeton Boula na Penel Boula en tout cas je vous salue là où tu es et je pense encore à maman Monique Mongani le cœur en or monté ma papa Guilon depuis Londres et sans oublier Balobi, le Dieu de Lyon, le seul et l'unique Dieu de Lyon, c'est JP Batiki. Je confirme et je reconfirme, le seul et l'unique Dieu de Lyon, c'est JP Batiki, le Dieu de Lyon. Je vous salue là où tu es. En tout cas, quant à moi, je dis bye, à la prochaine, bye, ciao.